oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bokotia kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotia kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Nakomi tunapata nyemba Eloko nini oyo fetana Nandangana tonanga Onanga iko moto ya kanda Alingi kotika maikimya te Nakola leli Angalela Izala pene na wa Sumba na izambe Alela nga yolo Esotika nga yete
Muki mwana kyame Kela mese salu kyangu nzanzambi Tusadila salu kyanzambi mukeleka 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka Enzamvimba mbangi twafuluka Tusadila salu kyanzambi mukeleka 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka Enzamvimba mbangi twafuluka Tobondela na bolingwa bino basato ya bule nzambe tata kisolokele lukelo Charles Daniel nzambe tata da lunga na kianga Nikolo Yesu Mesia nzambe tata da ngenda kuntima tata Molimo Santo basato kati na papa Simon Kimbangu kiangani Molimo Santo nzambe mama mulu kianga nzitani mama molobeli na biso pembeni ya batata obateli biso butu mobimba moko te kati na biso miyebaki tozaki lokwa bakufi kasi na maona bino pe bolingo bosili ko beta biso mbata ya molimo tosili komona betongwa sika papa tiko tokumisama okumisama loku mpenkembo ezonge pai na yo papa na ngongo so kabula biso biteni mine biteni yo moko yebi leka na kobongisa mawano eza na suka te tike tokota ndaku na ndaku papa tia kimia pesa biso pe bilia mokona mokolo obomba biso ndenge soso akobomba kabana sama papu bongola biso ndenge obongola kandika ya kopola tosengi kimia na Yerusalemi kimia Yerusalemi yango ne kozinga mokili mobimba les 3 Congo les 5 continents tosengi pe kimia kwa na este papa totiki pe programme no pa kumbi mina maboko na yo papa Simon Kimbangu kiangali Molimo Santo nzambe tokoloba nini oza nkoyeba na tangu yeba yekolela mwana moko na moko makanisa mwana moko na moko papa bomba biso bate na Yerusalemi pe bazoko bima na Yerusalemi tosengi kimia no tosengi papa banda lelo lobi libela na libela onkomba tata mwa tata Musantu kosengela kamanso amen. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo tokosimba mukandama tata Nzambe kuna tokotanga na Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17 tokotanga susu 12 préceptes ya lingomba puis toya kusukisa na mukanda ya Matthieu chapitre 4 verset 1 jusqu'à 4. Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à 17. Tokotanga 12 préceptes à lingomba, et tokotanga na mukanda na Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4. Soki tomoni tokotanga boye. Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à 17. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Mibeko zomi Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye naye nazali Yawe Nzambe na yo ezali ngande moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu kokomisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekoko moko te mpona kokomisa yango ezala ta eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukama ya banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa bato oyo bawena ngai napesaka bango etumbu na bana na bango
bakoko na bango mpe na bana bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai, nasala bango bolamu na bana bango nyonso oyo bayaka nsima kotanga nkombo ya ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. Mpo ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mokolo motoba. Kasi na mokolo ya samo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango kosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayi kofanda epa na yo. Pamba te na kati ya mokolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe miloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki. Yango wana ngai Yawe Nzambe na yo na benisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te, kotambola te na mwasi to na mobali ya bato, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini na kombo ya tata ya mwana mpe Molimo Santu. Tokotanga na 12 precepts ya lingomba. Tosala leta, pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato nyonso ata kutu bayini na yo, esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya bilangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosokola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te, futa mpako ya leta, kokanga moninga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe na yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te, kolia nyoka te. Tokoleka na mokanda ya Matayo chapitre 4 verset 1 jusqu'à 4. Soki tomoni tokotanga na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santu, kuna moto ya mokanda elobi Zabolo ameki Yesu. Na nsima molima amemi Yesu na esobe mpo Zabolo ameka ye. Mikolo tuku minei mobimba Yesu aliaki te, bongo ayoki nzala. Zabolo apusani penepene na ye mpe alobi, soki ozali mwana na Nzambe, loba na mabanga oyo ebongwa na mapa. Kasi Yesu azongisi, ekomama boye, moto akoki kobikela kaka na mapa te, kasi azalaka na posa ya nyonso oyo Nzambe alobaka na kombo ya tata ya mwana mpe Molimo Santu. Amen. Tobondela. Mo jina ja tatu ja mwana ja mwimpa. Tatu wetu mungale mwetu papa simoki mankyanga Nzambe tatu wetu mungale. Tukupinga jila butu mi tasali tatu bali boso wakutulama. Au tujulu mujinde mugolo wa mbiji tatu. Tokolo bwa kwanta chimanyo cha kuni netu mujitwe dijim. Tulomba tatu wetu mungale mwetu papa simoki mankyanga. Mimi mane kumpala kwa benemenji yibampite. So kunda mundu ate. A 11 ana kubala wewe ndo ate message kali ebe. Bien sumikala makwamba bikali bilukudi kabika mkono manito tatu. Nkali simple instrument. Kumashuru kwa programu tinu kundekelu shimchanza tebe muji na ja tatu ja mwana njanyo mwimpe. Amen.
Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Centre, totangi mikanda mibale. Mokanda Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à 17, 12 préceptes à Lingomba. P. Tokei na mokanda Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4. Kuna na mokanda Exode. Exode elakisi kobima. Soki kobima ezalaki, liboso nde kokota. Tata Nzambe asalaki elaka na tata Abraham. Ete, libota na yo ekokuta na bowumbu na mokili ya Egypte. Pendant 400 ans, elaka ekokaki, bana Israël bakotaki kuna na Egypte, na bowumbu bakotaki 70 personnes kuna basalaki 430 ans. Pe bayo kubima 600 000 personnes. Batangaki bana mikete pe ba mamate kasi ba oyo bazalaki na makasi ya kobonde etumba. Kobana na 20 ans ti komata. Moïse muto abimisaki bango na bowumbu. Atambolaki na bango po ete akende kokotisa bango na mboka ya elaka. Bakomi na ngomba ya Sinai. Tata Nzambe apesi bango mibeko zomi. Pamba te Nzambe azali bule esengeli bango pe bazala bule. Batambolaki na mibeko. Bakomaki pene na mboka. Nzambe ayebisi Moïse ete pona banongi zomi na mibale bakende nonga mokili elaka. Moïse asalaki lekola Nzambe ayebisaki ye. Aponaki mabota zomi na mibale. Kokende na bango mena kozonga basalaki 40 jours. Baki bopesa rapport na Moïse alo na pe na bana Israël mobimba. Koloba ete esika tokendaki tokuti mboka nyonso ezali kitoko makasi. Eloko ya kolia kozanga te, makambo nyonso kuna ezali kitoko. Kasi bato tokuti kuna bazali bato milali minene, bazali baminga. Emoine ete liboso na bango tokozala na bakasi te, tokozala lokola mayoi. Liloba wana ezongisaki bana Israel. Kondima na bango ekitaki. Nzambe asilikaki makasi alobi ete lokola bino bondimeli nga te na mai nyonso nasali bino na kati esobe. Nakoboma bino nyonso na kati ya esobe oyo. Kaka Josué na Caleb oyo batiaki confiance na nga oyo bazalaki na kondima bango nde bakomona mokili ya elaka. Na bana na bino nyonso bango nde bakomona mokili ya elaka. Kuna ezalaki na bana Israel. Lelo eza ngai na yo tata mama Kimangisi. Tolobi ya kala tolobela sika. Biso pe mibeko ezali kotangama. Tongo poko butu moyo 2 fois par jour, 13 fois par semaine, 52 fois par mois, 624 na mbula mobimba. Depuis 1985, tata mfumu alongo betaki sete na mibeko nyonso ezala kotangama. Kobeta sete na mobeko moko. Surtout 1985 ti na moya lelo 2026 41 ans. Pour nous le ete biso tokomi ba mikolo na kati ya mibeko. Mibeko nyonso zomi. Tolonga ta moko te, to ata moko te pamba te. Soki tozali kosala mabe emoni ete tozali ba conscient na mibeko. Tobatela mibeko nyonso. Mibeko ya muke ezali te kasi mibeko nyonso ezali ndenge moko. Kuna tobeti sete na mobeko oya mitano. Elebi ete ezwami na 12e verset. Elebi ete tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe Nzambe na pesi na yo. Batata pe ba mama biso ete tosa tata na mama. Soki na bunzoto totosi tata na mama tozala na bomoi molai na mboka oyo Nzambe azali kopesa biso. Kasi soki totali na molimo tokotosa tata Molimo Centre Nzambe na biso papa simoki mankiangani. Soki totosi ye tokozala batu minene pe tokozala na bomo ya seko na se atango. Kuna toleki totanga na 12 préceptes. Kuna tobeti sete na mobeko ya liboso olebi ete tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Batata pe ba mama bokonzi nyonso eutaka na Nzambe biso totosa leta pamba te soki otosi leta
ata okozala na likambo te okoyoka kete ke bamemeli yo dossier bamemeli yo invitation ata soki oza na barrière soki oza en ordre na l'état okomona okozwa likambo moko te pamba te tata nzambe nde moto apesaka bokonzi nyonso nzoka nde soki totosi l'état totosi nzambe toleki na 12 préceptes totangaki na mokanda ya Matayi. Matayi azali nani? Matayi mutu akomaki mokanda yango akomaki yango Matayi komona ye mususu Lewi ye azali moyuda tata na ye Alafai na mboka Capernaum. Matayi azalaki mokongoli ya bampako kasi abiangamaki na nkolo Yesu po ete azala moyekoli na ye ya akomaki mokanda ya sango molimo ya Matayi akomeleki yango na bandeko na ye bayuda mpona kolesa bango ete bandimela nkolo Yesu Mesiya ye azali mwana na Nzambe. Esika oyo totangi ezalaki momekano ya Satan oyo amemaki nkolo Yesu awutaki kozwa batemi po ete abanda mosala avant banda mosala amataki kuna na ngomba molimo ememaki ye kuna asaliki 40 jours azali kolia azali komela te kasi Satan ayaki abimeli ayebisi ete soki ya solo oza mwana Nzambe zwa mabanga mibale eza liboso wana bongola yango ekoma mapa po ete olia ozali na nzala. Ye ayebisi ete ekomama boye moto akoki kobika kaka mpona mapa te kasi azala na posa ya oyo nyonso Nzambe azali koloba. Esika wana leson tokotire ezali ete nkolo Yesu azalaki na makoki ya kobongola mabanga te azalaki na makoki ya kosala oyo Satan ayebisaki ye kasi soki asalaka yango mpona bunzoto atosa Satan po lokola ayokoki nzala atosa Satan po ete abongola ali yango aprouve Satan me kasi posa ya Nzambe alinga kotosa yango te. Batata pe bamama biso bandimi tata Simon Kimbangu na posa oyo biso tokosalaka makambo tokosalaka eske tosalaka posa oyo tata Molimo Santo ezali kolekisa biso ou bien tosalaka posa oyo ya nzoto na biso pamba te soki tozali kosala posa ya nzoto kuna na tata Molimo Santo tozali kozwa échec. Mama na likambo tokenda yango na mokolo lelo ete biso bana tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Molimo Santo toyela kosala bamposa ya nzoto na biso te kasi tosala oyo ya molimo elingi ye na kotosa bakonsigne na ye nyonso yango nde ezali lobiko na biso na kombo ya tata ya mwana mpe Molimo Santo. Amen. Totelema tusame mukumbwa se mwana etata mwana evelela tate tudina mu mazulu bika nkumbwa ya kizitusa bika kimfumu ka kriza bika zola vangama vantoto pe bonso mazulu diakwetu kalumbu utuvana ilumbu eki utuyambujila mfuka zetu bonso beto pe batuyambujila mfuka batuyambujile mfuka kututale mupuku muniko kasi ututanani mukwa mukami kadikyaku kimfumu yengole yenkemu ya mvu yangu mukumbwase mwana tata velela. Amen. Tusengize matavizi kwikila mumvuluzi kenubebiko kwi 1 2 kwikila mumvuluzi kenubebiko kwikila mumvuluzi yandinzila isindumpe kwikila mumvuluzi kenubebiko kwikila mumvuluzi yandinzila isindumpe nukuba meno kwa Yesu bankundi
nwiza kwa Yesu nukuba meno kwa Yesu bankundi nwiza kwa Yesu Yesu imvuluzi yandika sikulu yonzeka kana mosi kavilaku nukuba meno kwa Yesu bankundi nwiza kwa Yesu nukuba meno kwa Yesu bankundi nwiza kwa Yesu Yesu imvuluzi yandika sikulu yonzeka kana mosi kavilaku. Munonkombwase mwana ye tata mwanda velela unukia zole lumbukia kumi ye sambanu mungonde ya sambanu mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tulongolo kwa tata Milambo Chipala Salomon yanu na munkwikizi musicien Faki Lubumbashi malongi katukubikiri mukanda miolo katutangidi wanzole wa Mosca pia makumole nzile antetinate kumi nsambwadi ututangidi nsiku kumi ezole medibundu dieto yele munankanda wa Matai kapukia ya nzila ya ntete na teye ya lelo mokolo ya mibale na poso mokolo ya zomi na motoba pona sanzao ya motoba mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba mardi le 16 juin 2026 tolandi matei mapisameli biso na papa Milambo Chipala Salomon ye azali mondimi pe musicien ya Faki Lubumbashi matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya Matai mokapo ya mine nzela ya yambo kino ya mine. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 lecture des 12 préceptes de notre chère église et Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4 tokei naba communiqué. Communiqué Ijiki, ba président ya Ijiki Banso, ya juridiction Mobimba ya Yerusalemi, mon côté à Bossani Yango, était le 4 août, Mikolo Misili. To mibongisa na manso oyo et Sengamaki, donc Babi Kateli. Mardi, le 23 juin 2026, Egozala Nsinsani International, ya Ijiki plus opération $10 yatol par jeune. Et dimanche le 28 juin, Namo Kilimobimba na ba paroisse Nyons et Gozala opération Latissa Nganga Nzambe. Signé le président national Léon Xilumeson Situvuidi. Présidence ya Ijikinkamba et Bengisi Bandeko Nyons Oyo Bakomisaki Bakombo na 2025. Pe na ba oyo ba komisi ba kombo na 2026 pona jury tokutana na tribune ya muke lobby mercredi le 17 juin 2026 na sima ya libondeli pona communication ya ntina etalibino ya 5 minutes mutu mokote azang ezali baf filière oyo coupe et couture aviculture, plomberie, paix, agistage. Signé Léon Xilumeso Ntitouvuidi.
na lotomo ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani tata to maman yo mutu oyebi ete mwana na yo azalaka na charge ya papa Mfuma Mbanza bino banso bobiangami na réunion ekozala omokolo molelo mardi le 16 juin 2026 na bureau ya MKB oyo ezali na Nkendolo. Notez bien heure 13h totosa ngonga moboti oyo akotosa na yete azwa mutu faute te na nzela na yango to rappeler na bana classe nyons oyo bazalaka na charge ya papa conseiller direct était vacances ezali colonie de vacances ezali obligatoire signé papa Maswangi. Lisanga ya koreki ezali kos na esengo ya kobengisa bayembi nyons ya koreki nkamba utale 4 camps pe ba pèlerin baye bazwami awa na nkamba était na mokolo mwa lundi le 22 juin 2026 tokutana na esika tokosalaka répétition na ngonga ya 17h pona ntinsani oyo ekosalama intercamp pe kobongisa programme ya festivité ya le 17 juillet 2026 oyo epesamela biso bana ya koreki pe ba retraite ba kota retraite spirituelle nango chef de camp nyons abongisa kimbelekela ya 1 million de francs congolais na mokolo yango mokote azang to bengisi lisusu balongani na biso ya bana pe bana na biso kaka na mokolo yango ya le 22 juillet 2026 ndenge to salaki yango na mobu moleki le 17 juillet 2025 atombeli bino banso boyeyi malam botosi eleki mbeka kotumba signé pour la Koriki Ville Sainte Diako Simon Lunkembisa président national esengami na biso nyons oyo tokota retraite spirituelle toyeba ete milulu na biso ya le 17 juillet 2026 ebelemi nango moto na moto abongama pona bikateli na biso ndenge kaka tosalelaka $10 ya misala 10 000 francs congolais ya ngombe 2 000 francs ya kwanga na mutu moko moko topesa na esengo mapamboli balukaka yango na makasi toleka kopesa mbongo yango epai ya papa Dolo Mathieu na bureau ya Ville Sainte signé maman Maifuila Mazayakana Julienne. Rappel na bana misatu Lukaya Manianga Grand Kasai tata Molimo Mosantu asengaki na mwana misatu nyonso apesa $10 suka le 30 juin 2026 na yango wana yo mwana misatu tolia nzete ya bololo komisa kombo pona $10 soki opesi $10 reçu ezali ba président ya bakan biso nyonso mercredi tokutana na chantier Nkandiabola moko azanga te botosi eleki mbeka kotumba signé mama Basikila Malata présidente nationale liyebisi na bana ya Sankuru nyonso mwasi to mobali toyeba ete tokolesa nkamba na suka ya sanza na yango tosengi na mutu nyonso aya kopesa ekateli na ye 5 000 francs congolais plus 2 kopo ya loso na kopo ya na kopo ya mbika towelela mapamboli na nzela ya bikateli soki otikali etali yo moko pambate mapamboli balukaka yango na nzela ya bikateli boye malamu na bino banso signé maman présidente Danga Jeannette Diaconesse Luzaisuka bandibu baonsono bavwandanga mu 4 camps yemavata mazungi didi Yerusalemi vo ntangu ifweni yovo yoyotu sakudilanga zinkunku coupe feu kinakia tatu yovo mbazika mercredi
pardon, le 24 juin 2026 Munsiuka 8 heures tuyantikila kuna Belgique vana ntete ivana vantete ibosi tukwenda mufulubia nkaka tutomboka bafwana tuka batata bamama matoko yizindumba natalonga ye kopo diaku ye ngizulu ya mbote kwa betu baonso no signé Maman Nzuzi Mbwende présidente. Direction nationale ya bana banganga nzambe awa nankamba Yerusalemia sika ezali kosala rappel était mardi pe samedi nyons réunion ya bana banganga nzambe balongi basel pe ba pasteur ezalaka na tongo sima lokumu ya nzambe na biso tata molimo centre pentinzani ya mazut nde banso tukutanaka na tribune ya moke ya prescrit. Deuxièmement, Bikatelia le 15 novembre 2026 et sieye ba chef de camp 4 camps bazali déjà kotambola etikali obele sanza moko tozala mayele. Troisièmement, chantier paix tobo sanate misala ezali kuna mingi cadeau phare ya 2026 toyebi malam. Yaka naliyangani po oyeba nini tokopesa bisobana ya banganga nzambe bisonde tokosepelisa tata molimo mo centre nzambe na biso boyoki malamu pe boyeyi malamu na bino banso signé le président de la ville sainte Jean Mulundu Bernard. Lisanga ya ba handicapé awa na nkamba pe ba pèlerin ba fandi na 4 camps pe ba mboka ezingi Yerusalemi ba sesaki ba aide ba mikolo ya 3e âge boye ba été lelo mardi le 16 juin 2026 tokozala na liyangani na tribune pona mabongisi ya kimvuka na biso na sima ya ntsinsani ya mazut mokote azanga boye malamu na bino banso botosi eleki mbeka kotumba signé Révérend Alberto Alvaro, directeur national. Nécrologie. Le mardi, le 16 juin, Bobimisi Nzoto ya papa Miezi Matwa Luakila na morgue ya Ngombe Matadi, boye awa na Nkamba pe Bokundi Kaka lelo na Malita ma Ngombe Kinsuka. Ye papa Miezi azalaki ndeko ya papa Ndongala Joe oyazali scout pe moyembi na Koriki ndeko ya papa Mayitu Willy musicien ya Faki membre ya SPC pe membre ya MSSK pe lisusu ndeko ya mama Ngoma membre ya Libota to famille Masumu yazalaki mosali na service d'hygiène surveillant na poste 4 bis sango eye ekomela ba surveillant banso yankamba service d'hygiène bana misato kamason quartier Kimambu pe bayebani na ye banso signé famille tokei na kopesana mbote faki bobongama tuyambaki quelques bimbangi ya bandeko na biso kimbangi ya papa Mbangu Zowa Viki yazali mondimi 3e vice-président communal ya Fariki kuna na Nzanza na ville ya Matadi paroisse ya Camp Banana kimbangi ya mama Ngalasa Julienne yepe mondimi moyembi na jeteki auti na paroisse maman Kinzembo kuna na centre ya Kwilungongo kimbangi ya maman Diasiwa Luvumu yazali diaconesse moyembi na dirigeant auti na paroisse Kimbanseke mission kimbangi ya maman Nzuzi Kiasi Meda yazali moyembi na dirigeant auti na paroisse Kimbanseke 3 kuna na commune ya Kimbanseke kimbangi ya maman Nyalilanga Biluboyi Valentine mondimi actrice ya Jeteki auti na paroisse Mbandaka 2 kuna na commune ya Wangata na province ya Équateur
Kimbangi ya papa Landu Mwanda Ladi yazali mondimi auti na plateau de 15 ans kuna na Brazzaville. Kimbangi ya maman Dialomba Matuzolele Tete yazali moyembi na jeteki auti na paroisse ya Creuil kuna na République française elongo na mwana ya mobali papa Kambila Maxime yazali musicien ya Faki Creuil. Kimbangi ya maman Sikakale Magani moyembi na dirigeant auti na paroisse ya Kasavubu. Kimbangi ya maman Nzovo Ngulu yazali diaconesse conseillère sectionnaire ya Afki auti na paroisse mission centrale ya Lukula kuna na Bafleuve. Pe Kimbangi ya papa Bakala Sébastien yazali diacre auti na plateau de 15 ans kuna na Brazzaville, dirigeant chef ya chorale C. Pe Kimbangi ya suka ya révérend Ziele Nsemo yazali aumônier kimbangiste ya police nationale congolaise auti na paroisse camp police nationale congolaise kuna na Mbanza Ngungu elongo na délégation ya 12 personnes. Psikani nsubozo mbote lema tuka upesa bino mbote Faki Sepul Sabango. Sama bako to pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana et tata Mulimo Santu. Merci beaucoup kina bino fanda to sisi bango na kombo ya tata mwana tata Mulimo Santu peto bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo mardi 16 juin 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yelusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola misala ya nzanza longa tosala makasi biso nyonso tokanisa ndenge tozali kopesa retard na ba programme ya tata Molimo Santu toyebi te soki tosaka kopesa bafungula le 22 mars likambo nini to programme nini tata Molimo Santu azalaki na yango. Kasi biso ndenge toyembaka nzembo tata koloba bosala boye kasi biso tango tokoleka tobebi isi pona nini tozali baya yete
toyebaka yango ete Nzambe bakobundisaka ye te. Yo soki mission okotelaki na lingomba na ye po ete oya kobundisa ye, yebaka yango okobima na soni, pamba te tokotikala jamais kolonga Tata Molimo Santo. Yango wana malamu tomipesa tondima mbongwana. Tangu nyonso bayebisaka biso Satana asala na ye mutu te, biso nyonso tozali bikelamu ya Nzambe oyo bamayele ya mabe toye koyekola. Yango ye ayeli po ete abongola biso. Yo na ngai malamu tondima changement, sinon alors toyeba yango ete na esika ya pasi tolobaka yango tango nyonso. Lelo tozoloba nini? Pasi eleki. Pasi oyo tozokomona ke pasi eleki eza nango pasi ya bilaka te. Pasi oyo ya bilaka nanu eyete. Soki oyo pasi eza nango ya bilaka te tozokoka yango te. Bongo soki tosali erreur tolonga te. Sikoyo pasi oyo ya bilaka ekuta biso na position ya mabe, tokosuka ndenge nini? Yango wana biso tozali bana ya mapamboli, ndenge tondimi kolanda Tata Molimo Santo penkolo Yesu. Surtout biso batu tozwi chance ya koya kovanda na ye na Yerusalemi, tomikitisa, toyokamela, totosa po ete akoka kobikisa biso. Tina wana ya solo bikateli eye ya mingi, me mutu na mayele na ye. Ndenge tozolobelaka yango, bikateli ezali na lingomba. Tozali na milulu ya lewishi yezo kozela biso. Kuna na nzanza longa bikateli ezala na ba Koran, ezala na ba association. Biso nyonso de biso tozoko forme oyo tobengi lingomba. Kowelela nanu intérêt ya groupe na yote, kopesa masengi ne ya mabe na bana oyo sotambusa te. Ebiso pe bandimi toyeba ete mondimi nyonso soki ozali tata ozana apaki, soki ozali maman ozana afki. Ebiso nyonso tozali na lisanga ya ba jeune, ezala batata ezala ba maman. Biso nyonso tozali na kati ya lingomba. Mutu na mutu azali na korale na ye oyo ye apona. Donc tangu bikateli eye, yo mondimi yebake lokola nazali mwana dirigeant, fonatosa ekateli ya dirigeant, fonatosa ekateli ya afkito ya apaki, fonatosa ekateli ya ijiki. Soki pe nazali na famille ya bankole, fonatosa ekateli ya bankole. Mingi pe tozali ngai kaka nkole. Soki pe esengami na ba service ozali
na protocole na scout na croix rouge yeba ndenge okokabola kodecevoir ata groupe moko te bisika nyonso ata na moke moke tokomisa bakombo ezali important kasi totiela na bakali te wana ekomi mabe na banza lokola tozali kolobela longa tozali na ekateli ya $2500 biso nkamba tina basengaki 10 000 francs na ndako moko moko ata bozali 10 bandimi bino nyonso 10 bandimi na ndako na bino baza kaka na posa ya 10 000 francs na ndako na bino soki yo moko omoni mapamboli ya 10 000 francs ekokoka te ngai napesi na nga 50 000 eza nango problème te me kozangisa te kombo na ndako na yo tozali na ntsinsani ya batata na bamama ya premier dimanche du mois ezokozela biso nde ekozala le 5 juillet le 5 juillet ntsinsani ya batata na bamama toyeba komibongisa tobongisa bimbelekela ya malamu kobanda na bakamp basection bamouvement ezala biso batata ezala bamama eloko ya kokweyisa ezali te ebiso batata tobosana te ekateli oyo tata molimo santo asengi na biso tozongela $20 to €20 na tata moko moko tolakisa bolingo batata pe tobosana te tozali na ntsinsani kaka na sanza oyo ya bosombi bateau de pêche biso tokokende kokutana na baninga mosusu na mbanza ngungu toyeba komibongisa tolanda ndenge papa président national asaleli programme na ye kozangisa kombo te na oyo etali bikateli pe tobongama po ete tokende korépondre kuna na mbanza ngungu l'union fait la force mokolo ya yenga toyebi ke yenga nyonso tozalaka na ntsinsani ya bamouvement me bamouvement oyo nde bokozala na ntsinsani entre bino basurveillant na chorale de dirigeants na mokili mobimba pe fliki ndenge tosalelaki mokolo ya yenga oyo euti koleka basurveillant pe dirigeant chaque groupe bongisaki mbelekela na yo biso baflitiste chaque pipitre bongisa kimbelekela na yo awa to attirer attention ya bandeko ya percussion dimanche passé na premier jour percussion tomonanaki te yenga oyo le 21 malamu biso nyonso tolamuka bandeko na biso ya fareki pe komite mixte Angola Bas-Fleuve tobosana te milulu na biso le 2 juillet yango yebelemi na tina ya cadeau phare tozali na ekateli ya $20 to €20 date ya suka le 20 juin tata maman jeune yo muto bengami nkole mwana nkole ntekolo nkole biso wana nde tozali na famille ya fareki pe baoyo nyonso baressortissant ya Angola pe Bas-Fleuve soki nano okomisi kombo te ntango yango oyo
bandeko ya Faki, opération forage, $50 na musicien moko na mokili mobimba. Na banza biso moko batu tosengaki yango. Papa, sima ya 3 semaines, tozoya kopesa réponse. Donc ya solo, tolaki sa volonté, mapamboli, balukaka yango ata na makasi. Pona le 8 juillet, jeudi oyo le 18 juin, biso wana Nkamba, à partir ya 9h, tokozala na ntsinsani na bakona biso. Kaweno akoyambaka mason, Kanfuma akoyambaka Nkipaku. Kaka pona le 8 juillet, movandi nyonso ya Nkamba, bongisa kado na yo, ya saki ya Simon, pétrole, na mondimi moko, nde tokotala tango tokoleka na défilé ya baremise ya kado ya le 8 juillet, bandimi ya kanini wana oyo batosi, oyo balingaka Yerusalemi. Biblia yebisi biso, ba oyo balingaka Yerusalemi, tika ete banzoto na bango, ezalaka tango nyonso kolongono. Banza lukela nzoto na yo pe libota na yo mapamboli. Bavandi na Kankipaku, batata, ba mama pe ba jeune, tobosana te na lisenga ya tata Molimo Santo. Elanga nyonso tozalaka na opération brique, nde lobi mercredi biso bavandi na Kankipaku, nde lobi tokoniata mabele oyo ya ba brique. Au moins esengamaki chaque camp tosala four ya 25 ou 30 000 briques. Biso lobi mercredi bavandi ya Kankipaku, nde lobi tokoniata mabele ya ba brique. Tomata ebele pe moko kobosa na kopo na yote pona mai ya moto. Na banza bavandi ya Kankipaku tolande malamu. Lelo ezali mardi, pokwa nyonso ya mardi yango nde toyaka koyekola mabombami epai ya Nzambe na biso. Ba jeune tomata ebele pe tobosana te, yango toprofitaka pona kowelela ba moyen ya chantier na biso kuna na Nzanza Bisadi. Na tina ya ebembe ya papa miezi oye kobima lelo pe kokundama na 14h, biso ba surveillant pe lingomba tozala ya kobongama. Faki biso nde bato topesameli programme ya bokundi ye. 13h 13h30 biso nyonso tokomi na mwanzo kienga, ndenge programme ya famille pe bandeko na biso ba surveiller ezali. Escale ekozala te, donc bawuti na morgue, makambo nyonso ekosilela na morgue, makambo nyonso ekosilela na morgue. Donc tango kaka bakokoma rien que pona bokundi na banza tozala ya kobongama po ete toyamba ndeko na biso na esengo. Pona mayo tozalaki na yango na tongo ya lelo, tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo, pe tozongi na bopesani mbote. Faki tomibongisa. Mozola kwa seye mwana tata mwanda velela tuena kintwadi yesiri to tata mfumu ambanza
tata nloengisi tata nsongia nzila sinzidi ditwa sisulo mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia uno tata mfumu ambanza vwendi yetu mu Yerusalemi kayoyele koyekakanoke nempenituko simbili salukiade na kekete bonso boka sisulwaki yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yenviengisi a Yerusalemi yani mpe watambula mbebe ya kusisonga ngazizi kia tata mfumu andongo mfumu adibundu tangu zazobuke na wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukuvana kia mbote faki ika tokubikelo moko twavana sedito kiambote munkumbwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambuke le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoku de la salle Nzambe wopuluza mopela pasi zituzungidiri yavuvamena
muzingo kyame enzilange unzambi tombanga enzambiame umpuluza mpela pasi zitu sungigiri yavuvamena muzingo kyame enzilange unzambi tombanga enzambiame sefukamene pasisame ngeze yezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila muntu wako yavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila muntu wako yavelela enzambiame semfukamene pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila muntu wako yavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila muntu wako yavelela. Tusamba mukumbwa si mwana itata mwanda vila lumbu kyaki kya nsamba no mungonda ya boso widi muketo dilu munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu ntsatu zako mufila kutwena mwana kwa Yesu Kristo pasi umalawa wana menda betila fumu Yesu Kristo ngie bwazo la vulu za muntu watambudila lufa lwa ntsoni ye wakuma vananti kumosi emevi ndumo somba otoma kusevila kansinge wakavutula dimosiko kadi wazola vanga kaka mala uzana esedi yako kadi muntu kafetu vutuka kaladi yaka munanti meno momo maonsono mavangama mukumake beto bambi tutumini dioza yavu ngezo lili vutula beto bantu tuakala ya kuvaki mosi koko kalanga kumosi ebanlongo mumvutka kuzulu wasonga makala kabalongo kibako wabasonga luzolo lwako yobafila benda munza ya mvimba ekitola bampakanu seminkwekizi mwanda vidila sika kulumuka esika kala yenu kansi kalukunza yako mpova zino mumukanda moyo tumwinangazo mulumbu kyakya nsamba no mungonda yaya tata nzambi fumo Yesu Kristo yinge tata mwanda vidila tuzedi voto na bavila vana meso meno kadi tuvanga manembolo zolanga tufusanga sadi beno ntsoni kadi tuvuizanga malakanikina tufuka meni vana malumino pasi vota mona nlemveno tutoni nimbizeto kadi nza ya mvimba niku niku pasi watoteza zaya nge kiti unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukuma kembizeto bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu yema mpila mumpila diaka beto katone tinunu kankakako ngeye kaka iswa munuketu lututanina kadi tukondolwa kakalenda kala kimpovila kito valwena lutusundisa mumvita zena yetu vanza simadi luketu enfumu kutadi ni masumu metoko kadi tuzedi vonge fumu Yesu Kristo diwafuila vananti pasi vo beto tuabika bana banzambi tulombe luva munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania. Ngebu avova, kavasala tadi vanantandwa tadi andi kodi alembwa kunkulwa. Tumwini vundambu za kakamunza, za kinu kakamuna wisaki ya batu bankaka. Mona levuvamo, yambula wabasoli la kimpovila mpasumu kubadiatisa. Kadibubu tumwinivo, menga mabantu. Maidi kidikala zinga vana meso maku, muku makekisola ntuadizi. Idiodo dine dampasi beni edia kiadimpe. Kadi,
bubu bafeti kutunwanisa betu yebitu tonavunda sana tulolombele lwa tukatulilamo maonzono pasi voluvu vamuliza munza ya mvimba pasi vo makanda yezindinga mawizana imo motizi yekulaka yoni banlongo mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vela Nzengyankanu muna watu wasiona ndiono dilangaike koka onzambizo lyaso kami kwisa ke kwisa vanza kwandiona wenayo pasi una waukalili okuyandaranga kape onzambizo lyatsiona oyandalanga musivana pena omvala isu yadora no kansi wavumbura kayo kanavoa tubikangwa kansinzambike kangwako karinzambi wase loka waye toa toa ami ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa tata nzambi wase yo untwadi wa tata mwanda wavelela bika wa kwa masikilanga munaito tuka wa yako yelevu se ye mwane tata mwanda wavelela. Amen.
vunda valefu kondo kanikuka mpungi akoyo lu susumuka nkindu lukandama di bukunda lukunda dino mpungi anzitu siku atata ngangisi lukunda moko batata iba mama kiamboto joto awe tukolele beto petuletezi o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomo bapesi biso ya ndeko batela biso moi mobimba pe ba programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tongo nyonso bazali kote ya biso mate bazali kote ya biso kolakisa ete po tokoka kolonga tolanda manso oyo bazali koloba na biso oyo batata balobi ete tobomba makambo misato batikelaki biso bolingo mibeko pe misala biso nyonso likambo wana bakoteyaka biso yango tala etumba oyo batata babundi papa Mfumalongo papa Dengena Kutima en tant que chef spirituel batikali kobongisila biso na mokolo na suka na le 2 janvier 1992 alobi ete esika bokotikala bakotuna bino batata na bino batikili bino nini bolingo mibeko pe misala na kati na bolingo soki totosi nde tokomona eke ndenge nini mokili ekokoma na kimia na kati na bolingo mibeko ndenge papa Mfumalongo ye moko alobaka yango ezala na kati na kompani soki mibeko ezali te kompani wana ekokufa koloba ete soki totambuli te na kati na mibeko na kati na lingomba ekokufa lingomba ekokufa te biso bato oyo akotosa te ye wana nde akopengwa na ye lingomba ekotikala kaka na kati na mibeko misala yango baza kotinda biso tongo nyonso soki tolamuki tozwili te tokoti na misala yango wana nde ekobikisaka biso eza boye te
andenge batei biso lelo na tongo ete bilei na kati na misala na ntango toza kolona mpe kobokola esika wana nde tokozwa eloko oyo ekobanda kopesa biso makasi ya kolia mpe komela. Yango papa Mfuma Mbanza, papa Dialunga na kianga na bana kotuna tango nyonso nkikisanga nzengele dia yeno omipesi mingi na kati na mabondeli kasi soki ngonga ya kolia soki ekoki olete monimu mpe ekimi mabaku ekoyaka. Yango bazokotinda biso na kati na makambo nyonso wana misato o batata batikelaki biso. Botongi Yerusalemi ndenge baza korapele biso tango nyonso ete bato na bato bapesi biso misala ndenge nini tokotonga Yerusalemi. Tokoloba mingi ete na tango wana papa batika kosala boye te, batika koloba boye te. Papa Mfuma Mbanza, papa Dialunga na wana koloba boye te tango nyonso ete likambo na tango na yango eza boye te. Tango ya botongi Yerusalemi nde yango oyo. Tozala bana botosi ndenge baza kotinda biso nyonso bato nyonso esika na bango bosala boye tosala. Pamba te na lelo oyo na papa Simoki Mbangu Kiangani misala nyonso batikalaki kolakisa ye yango aza kosala. Biso moko toza komona na miso tosala boye tosali pe mingi toza komona tondimaki te esalami na ndenge tolobi tondimaki te esalami. Soki esalami nani mukatindi biso tata Molimo Santo eza boye te faki oyo babeni mibale emonani te emonani te mpona nini ntango alobi ye moko abongisi biso mpe lokola totiaki likambo yango na motema likambo yango esalemi. Yango biso nyonso tozala bana botosi ndenge eza kolobama ete faki ekomi modele faki alamusi biso lisusu na ntina na misala eza boye te. Po faki emonaki ondireke ezalaki ya kolala jeteki faki likambo asali biso nyonso tosutuki eza boye te. Biso nyonso soki tolandi ndenge wana na kati na bolingo tata Molimo Santo akotia loboko na ye misala ekotambola ndenge mpe esengeli. Tango misala na ye eza kosalema tata Molimo Santo azali kosepela na ye biso de tozwi mapamboli eza boye te. Tozala bana botosi tozala bana ya kotindama soki totosi tozali kotindama Nzambe akobongisela biso na ndenge mosusu. Biso moko tozali komiyeba te kasi oyo baza mosika bazali kososola bazali kotala eke makambo boye tata Simoki Mbangu alobango bana 1921 nani kutu abotami te eloba makana bamamaki mpavita makambo yango eza komonana na generation na biso biso generation oyo malamu tososala likambo yango tomema yango na ndenge tata Molimo Santo azali kotindela biso. Yango eza komonana ke tongo nyonso toza kopesa na likambo ata moke po ete tokoka kolonga. Tongo nyonso tokozalaka na ntinsani batata na bamama na ntina ya botongi tokosomba mazuti awa na kati na mboka Yerusalemi ndenge kaka tokokeli
tosilisi botongo lelo onkombo tata mwa tata molimo santo. Amen. Mokonda lokunda ntino. Lokolela moko. Baluka Kulubakara, non. Merci. Bissonneuse Totikolanda Malobaya, papa conseiller direct. Il y a sa divinité, papa Simon Kimba Kiangani. Il y a qu'on rappelle Bissoke. Makambumi Sato Atikela Bisso. Bolingo, Mibeko, Pe Misala. Yawande Bilok, Makambumi Sato. Atikela Bisso. Pas ya batata na Bisso. Yota papa. Bisorokele. Papa de Lungana, papa de Ngena Kotima, papa Matemo, papa Simoki Mbankanga Nairobi, aye Kobakisate, aye Pe Kolongolate, aye Kaka Kokokisa, Maye Batata Batikaki. À moitié plein, à moitié plein. Maman. Bah qui tu vas ça à moitié plein. Maman. Ok wapi maman, bozo kende wapi. Maman.
Faki. Yeluselemye Diapa Dikundanga Tata Nzambi Fumu Yisu Ye Tata Mwanda Velela Bena Yeto Vava Katulendi Sayo Yako Kukutwena Natekete Nabede Mama oye Tozali Nibunga Papa honorable azo kotuna bino soki boke wapi à moitié plein papa lobi kutu tongo ezalaki na malili ya malili me basiportaki na bango sikoyo lelo otieli bango mwa moi kutu engali nango te bakimi alors batiki batu atiki mususu wana bazali papa malwisi kasa wana batata oye tozali papa mibimba nous y sommes bozolata kaka mingi bolataki lobi bamashi loro bazese bakaba salela saison papa omoni te lokola ezo continue kosepelisa bino papa merci sir nanga sikoyo lelo eza na faki po bazwi kombo ya sika kaka na tongo oyo bamodele donc faki lelo akolakisa ke azali modèle en tout et en partout donc même na ntinsani akodele fo euta na faki wo lelo mokolo nini lelo mokolo ya mardi nani ya biso batata nyonso kaka ya bino ya biso papa 40 ans yango mpe elobi babotolaki bino nyonso kaka ya bino papa lokola lipate oyo eswaka ya pokwa donc biso na tongo lobi tobetamaki réglementaire mais lokola osungaki biso nzembo eyembamaki faveur eza na bango match peke ne match nil bon papa de la vie topesi onzela 15 minutes tokota misala ufia ukili batata oye bamama oye $50 $100 $20 $10 5 000 francs 10 000 francs 20 000 francs 50 000 francs ezala franc CFA franc congolais kwanza penema ndenge kaka nzambe apeseli nani akofongola nzela Merci beaucoup. Vous nous suivez depuis Nkamba, ville sainte Nouvelle-Jérusalem, siège international et berceau du kimbongisme. La ville qui fait plutôt la fierté de l'homme noir en général. L'on parle de l'homme du 6 avril. Cette matinée, le culte matinal était sous la houlette du conseiller direct du chef spirituel en matière d'économie, Papa Mbenza Kiongani. Nous avions suivi religieusement l'homélie de l'un des musiciens, Papa Milambo Chipambo, Salomon. Il a tiré son homélie dans le livre de Décalogue, Exode 20, du 1er au 17e verset.
12 préceptes de l'Église et enfin le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Son thème, c'était l'obéissance. L'obéissance, nous devons plus être spirituels que charnels. C'est ainsi le Saintes Écritures déclare que nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Au sortir du culte matinal, nous avons également suivi l'adresse de Papa Mbenza Kiangani. Nous ne cessons de le marteler, nous sommes pendant la saison sèche et l'on ne mangera plus le bread, ce qui disent les pondous, le cassava. Et nous devons plus consommer du légume, raison pour laquelle nous devons relancer les activités agricoles, ce qui nous amène dans cette petite réflexion matinale auquel nous faisons trait à l'agriculture africaine, précisément l'agriculture congolaise. Mais l'agriculture on les définit comme étant un ensemble des activités humaines consistant à améliorer les écosystèmes et à cultiver plutôt des végétaux ou élever des animaux pour produire des aliments et de ressources utiles. La culture est essentielle plutôt pour garantir la sécurité alimentaire mondiale et joue un rôle économique environnemental majeur. Donc, nous devons cultiver. Et aujourd'hui, l'on parle du réchauffement climatique parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous que Dieu avait donné les pouvoirs sur la terre, sur tout ce qui est dedans, mais nous avons pollué notre milieu. Aujourd'hui, l'on parle du réchauffement climatique et en RDC, vu que nous avons le climat tropical, donc ce qui fait que pendant la saison de pluie, la température va au-delà même de 40 degrés Celsius. Et poursuivant l'importance de la culture en RDC, en République démocratique Congo. Le secteur agricole est un pilier fondamental dans l'économie congolaise. Nous avons une population active et le secteur agricole emploie et fait vivre près de 70% de la population active. Et les potentialités de l'agriculture, sachez que le pays, la RDC, possède de terres capables de supporter d'immenses élevages et une production végétale riche en café, cacao, palmiers à l'huile et des cultures notamment vivrières. Et comme enjeu, le gouvernement congolais actuel met en avant des stratégies de relance basées sur la mécanisation, l'utilisation d'intrants, semences, fertilisants et la transformation locale. Particulièrement en Kamba, Papa Mbenza Kiangani insiste sur nous consommons plus du bio, ce qui fait les mamans utilisent comme fertilisant tout ce qui a trait au feuillage. Donc, nous, à partir de Gombe Mata, Timanti et au-delà, nous ne consommons que du bio. Donc, nous protéger la fertilité des terres. Aujourd'hui, en Banzangungu, il y a une sécheresse. L'air terre n'est plus original. Plus qu'ils utilisent des engrais chimiques, comprenez le produit fini n'est plus de qualité.
leur matière finie telle que de tomates paumées et céleri n'est plus de bonne qualité. Donc, il serait possible de laisser un peu la terre reposer pendant cette période qu'on appelle zachère et que la terre puisse encore user de ses bienfaits pour relancer et demander à Dieu qu'il ait pitié de nous, qu'il se souvienne de nous pour que la terre puisse récupérer sa fertilité. Nous progressons lentement et sûrement des principaux types d'agriculture utilisés en RD Congo parce que nous ne pouvons pas aller au-delà. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. De pratiques agricoles sont diverses et s'adaptant aux besoins et aux contraintes locales. Nous misons plus de l'agriculture vivrière. C'est la plus principale en RDC et ce qui permet de nourrir la famille et la communauté locale, très courante d'ailleurs en Afrique. Par ailleurs, il y a aussi la culture intensive ou conventionnelle, vise de rendements élevés en utilisant des engrais et d'autres produits phytosanitaires. Je dois en plus bien marteler là-dessus. L'agriculture intensive, outre conventionnelle, vise de rendements élevés en utilisant des engrais et des produits phytosanitaires. Il y a aussi ce qu'on appelle l'agriculture durable et biologique, ce qui privilégie le respect de l'environnement, la biodiversité et la santé des sols sans produits chimiques de synthèse. Voilà. Donc, si et seulement si nous remontons l'histoire, nos ancêtres mangeaient, consommaient bio. Et quand ils consommaient bio, il y avait moins de maladies, moins d'infections, il y avait aussi la longévité. Donc, à force que nous sommes en train de palper du doigt un peu à la mondialisation, nous n'en disconviens pas, c'est que nous avons un peu végété nos valeurs traditionnelles, nos valeurs culturelles. Donc, la population africaine et la population congolaise en particulier, nous devons revoir notre culture. Dieu a donné à chacun ses méthodes à lui. Et il y a, à force de gratter, de suivre l'autre, il y a plus de conséquences. Il y a la dépravation de mœurs, il y a des antivaleurs. Donc, en tout cas, nous devons faire recours à nos origines, valoriser aussi la cuisine africaine, c'est très important. Dès mon jeune âge, je me souviens que lorsque maman faisait des omelettes, elle utilisait une feuille qu'on appelle les mazoulou. Les mazoulou, ça a une odeur magnifique et c'est vraiment rationnel aux Africains. Mais au jour d'aujourd'hui, pour que la femme dise que ma sauce a du saveur, elle doit faire recours au cube magique, s'il vous plaît. Et ça détruit notre organisme. Il y a plein de conséquences là-dessus. Il faut faire très attention. Et avec l'homme, vous avez le risque d'infertilité. Le cube là. Or, nous avons nos produits
nos produits appropriés. Avec ça, vous aurez du bon saveur. Donc, recours à l'authenticité, comme disait autrefois le feu président Mobutu Sese Seko Kukungwindo Wazabanga. Et comme défi actuel, il y a, je viens de le dire tantôt, il y a des défis, le réchauffement climatique. Nous sommes confrontés à des sécheresses, le pluie imprévisible et les inondations impactent fortement les rendements, en particulier sur les terres qui dépendent uniquement de précipitations. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'Afrique en soi, nous avons toutes les potentialités. D'ailleurs, nous sommes les continents mers. On parle de pays couches, l'Afrique, continent mer. Et pendant tous ces temps que nous sommes en train de commenter, il y a la collecte des fonds, le Tsinsani, car Nkamba recueille, Nkamba est le berceau. Donc, à partir de nos 50 francs, 100 francs que nous construisons Nkamba, nous remettons l'antenne entre le pasteur de la ville sainte. Merci. Kamwa correctif. Papa yaka no kito sala kamwa correctif. Aye, ya wapi? Ya wapi? 20 000 deuxième bigle. Ah, au money. Fakioye. Papa Loba. Papa Loba. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Balobi mono kezaka kalibakute moi correctif muke. Biso to senga ki papa 3 semaines te. Papa yemo kwa lobi to pesa au vu de tout le monde to pesa nini camion forage. Tangu tokoti na kati na lotomo ya nkolo. Kolo lobi bomoni ndenge ni tolobi papa biso to moni peut-être le 12 octobre mbotama ya papa lobi te. Papa lobi na juillet. Fakioye. Po eko kendeke biso moko nde tosenga kite. Papa ye wana bisite papa lobi juillet po bapa ya bazali koya ma eza na Nkamba te. Nakanisi nde moi correctif muke wana po toyoka biso nyonso puisque tangu toyoki kondime yaka na koyoka kokoya pe yaka na koyoka. Merci. Voilà. Sikoyo Fakio. Na nyonso wana il fallait qu'on paie sa merci. $130 ezozanga biso. Revenons à notre mouton. Boutadona. Eza na ngombongo 2 personnes bakoki ko pesa. Donc ebini trombone na $100. Ah, poka kazana azana voyage soka salaka na voyage te joueur moko yama. Oh yeah. Joueur mo 5. Nombre, tout fait nombre. Bon, il a tout fait nombre. Ayena tout fait nombre. Et l'on kaka abikeli parce que il pas azali tromboniste. Il pas azali tromboniste. Ah. Bon. Kimbelekela Batata 34 500. Bamama oh chance. Batata 34 500 na 500. Bamama
104 000. Donc 4 euros yango na yango. 4 euros yango na yango. Wana eza amical wana. Wana bapoe amical. Mama we. Kinsidikito ile kuzamwe. Kalika kusa. Papa biso bolingo tozalaka na yango. Tolingaka te na journée. Moto azala na mawa. C'est pourquoi soki toyebi ke tokomata na biso classe. Premier trimestre. Avoir participé. Ah. L'essentiel. Bamemona te kono basalaki mosala pamba. Elles doivent être proclamées ne fût-ce que bon banama baganye na kimberekela na titani batata baganye bamama tobetela batata maboko afakita didangolo pona batata voilà tozongeli forage koyebe koyate le 8 juillet maye kozala te bapave kozala ebele malamu mai ezala ale batata tokota na molongo mpona kocelebre victoire. Batata kota na molongo mpona kocelebre victoire na biso. Dadi Diangolo, Dadi Diangolo, Dadi Diangolo, oh Dadi, Dadi Diangolo, Dadi Diangolo, oh Dala Dadi, Dadi Diangolo, Dadi Diangolo. Bana ya Kafuma, Opération Briquet, Nefisque. Dadi Diangolo, Botala Dadi, Dadi Diangolo, Dadi Diangolo, Olibanga, Libanga Makasi, Kolo Yesu, Libanga Makasi, Kolo Yesu. Dadi Diangolo, tozalaki koloba mpona Kafuma, lobi mercredi, opération tobeta briquet, tozalaka bachampion bayembelaka biso na taba nzambe Kafuma. Dadi Diangolo, yakala champion. Ayala go. Yakala champion wawa. Oh Dadi Mogo. Voilà. Double place. Botala Dadi.
makasi olibanga tozana komunike uti na batata mama nyonso asepeli na ye aosimba kupa asimba trofe batata kesa foto eza na moya interdite soko olo papa na mpona posa na simba kele loko simba tadi diangolo oh tadi Merci Faki pour la tongo ya lelo to silisi boye ukombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba munazola kwange yesi iyo kwa mwana ngitata mwanda wavelela fumo tufukamane vutula funda dia matondo ya matondo kwa bino batatu bandongo muna mana malukwama kutuvangilanga muna ntangu za onto numatu vutulilanga matondo bena lukutubanziti lutulondi di muna fuko wa mvimba muna zola nkenda sentu zimwina ntemo wao tuwili mpelongi litukili muna nkanu tatanzambu wa vaku nitunkuta muna mwini wa mvimba salukioni peke ntungulu kimonekene ndomba zedo muna ntangu za onto ulita kuna kuni luyimisa kadigo biyimini vanga buna busunditi tangu yifweni pasta kota muna bisaru buna bikuba mane muna tukuna tela mane tulilombe la kala yitu ntwadi sumbole evonza bika vubi akala napi yelo selemidi kotanga makanda izindinga kwa bana bena muna nzila tuka batakota vaika luvuva mutula ombele tudia atilanga bwabwengi muna makumbi lusimba nga muna ntangu za onzo nipasipo sumbula onzo ya kala napi wabanzi lampe kwa baba kwa biatu waji singa di bantu kakapena lubavana nga ntona yezai katuleni kulusonga nzako mahonso mbatawe kwa kuntia ntangu beno ruzei edika katutalombe lavo bika latukufikile ntangu pasivoto tambula luvuva mula lutusanina kadi munangiza yangi mfumuti Yesu Kristo nkembo kuzulubanza luvuvamu betu tukondo luvuvamu twena kakama lubanga mu ana moko mantantu nkada mpemba beno kalifituka na moko mantantu kadi votu tamona vo menga mabantu matabunguka munampila mumpila munansiza mfutu zimvita benu kakaluvuvikamu tuzei votu asilwa mu kanti mfumu nkenda senu kakatutalomba votu talidimpe kwa Afrika na teya walumbukia unu luvuva mulukondolo dina la sila ngitata mwanda velela mwana ngitata simu kimea mkuma kia Afrika bika la tukufikila ntango talampe ku RDC tiya walumbukia unu kuna este zimvita zakini benu tukatudila mana mahonzono talabana bina mnampasi muna tupitalu muna mapelezo muna tifulibia onzo mpasi mfumu kaka intani lumbukia wonu kia onzo tuude na moko melo kututanina pasa ula kala yetu sambu bala utula hombele bia sikila mazula kwa ngese yukwa mwana ngitata mwanda wavelela amen tuende lugambote
Merci de faire partir de cette grande famille où vous nous avez suivis depuis Nkamba, ville sainte nouvelle à Jérusalem, du culte matinal juste devant la résidence du chef spirituel. Priez et travaillez pour l'épanouissement de toute une famille, de tout un peuple et de l'humanité et tout entière. Si vous nous avez suivis dans de parfaites conditions, c'est grâce à cette grande équipe technique composée de journalistes et de techniciens, pourquoi pas des héros dans l'ombre. Là-dessus, je vois Papa Salomon, Papa Reddy, Papa Patrick et les autres. À mon nom personnel, Lynn Luzolo, nous vous souhaitons paix et grâce du Seigneur nous comble. Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba même eloba mana 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa.